Personnalité. Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine. Pièce contre pièce, toujours Namasolo, Yalopango, en tout cas cette fois-ci, Nakata carrière. Tozawana, Tozo Beta, Nabino Masolo, Nakata carrière, vraiment n'a pas sa main. Précisément, Nakata carrière, en tout cas, Bomoni et Siko Nazali, Ezana Maya Forage, Ezali Pembe, Ninangai, pour nous Sabino, Kempasa, Nyonso, Ezali, tout est possible. Yom Tolingi, Osala, Yayope Forage, en tout cas, tout possible tozawana tozola kisabino ba terrain onga terrain ngala osala forage tozozela bino onga terrain ngala rotonganda kwa tuka tozozela bino en tout cas bambote ya trona ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa Sudia Givua mama Bokobank na kati ya London City Arlette Matoko Liswa Nzambe mama Doris Lem en tout cas bambote ya ebele na ba membre nyonso bazo soutenir la personnalité TV et qui est toujours liboso elongo na Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, tozawana, tozosela bino, toujours mosala kakandenge bolingaka. Toujours na kati ya carrière na pasa ndenge bebisaki na bino esiko bomoni toza na kati awa bazoteka penza bazoteka ndenge bozomona na bilili ndenge caméra ezo balancer esika borne wapi mwa bana wana mike batelemi ezesika lopango ebandi et puis et continuer et keiti na suka esika nzete ya mbila wana na sima nzete ya mbila wana o bomoni na bangar wana eza esika limite ya lopango esuki et puis bandi wana eyeti na ndaku ti na mur ya ba voisin ndenge bomoni wana ezali ba limite ya lopango na biso en tout cas na sur ndenge na bisar bino bozala jamais desi po pe tokoki ko décevoir bino ata mokolo moko te na kati la personnalité TV ndeko betano masolo ya lopango oyo. Bandeko na ngai ya toujours ya libanda tozo bengisa bino toujours kana mboka na biso Kinshasa po to lingi bino makasi kuna esika boza kuna eza mboka bapaya boya kotonga nde na mboka na bino toza toujours kaka na terre jaune passa 1 esiko bazo filmer bozo mona toza na 14 mètres sur 20 batia ngo $12,000 au débattre tozo bengisa bino bandeko boya penza boya kotonga nde na mboka na bino kuna eza mboka bapaya toko pumbweka tozonga toujours ka bana Kinshasa to lungwa kombote tozo bengisa bino toujours ka boya olobi bazo suka nango à peu près combien sokoza na moi idée bon bazo suka ba 9,000 ba bendi mbongo. OK boso mtena 8,500 bon eza mbongo ebele to boya ngote 8,500 to kutsa banka bango mibale ba beta masolo mais to bomba marché te to rozwa kaka. En tout cas, bandeko balandi na sur bomoni toza toujours na kati ya carrière vraiment cette fois-ci n'a pas sa main na kati ya carrière mama ndako eza liboso eza ndengeni bon ndako oyo eza chambre salon nde bandeko na biso baza na kati nde bazo fanda kuna bango mo baza bakolo lopango te bango baza ba locataire bandeko bazali o bazoteka. OK na sur bomoni vraiment bomoni terrain ndenge ezali bozwi ba largeur bozwi nyonso na yango en plus c'est donc koto penza l'espace pona kotonga ezali espace ya kotonga ezali soko lingi otonga en tout cas na ndenge oyo olingeli okotonga car nde to ebisaka bino boyebele boya kokomisela biso Kinshasa elengi Kinshasa la belle vraiment environnement bato bazali ba voisins bazali na sur bozomona na bilili tozobenga bino penza tozobenga bino
boya ya trop boya ebele na kati ya carrière pona kotonga kozongisa toujours Kinshasa la belle mbokelenge toujours na kati la personnalité TV vraiment tolela bino ya trop yango tozo benga bino boya toujours ko investir na kati mboka na bino Congo Kinshasa la belle en tout cas tozo benga bino boya ebele tozo zela bino maboko kofungwa mabande kona biso o bazali banda mboka tozo toujours na kati carrière mbokelenge tozo koba toujours kosela bino mosala ndenge na bisaka bino ti en tout cas je suis là pour vous bandeko babonner à la personnalité TV no que en tout cas boza ebele sika on a telemi na sur bomoni na mopanzi na ngai eza na église o ezali hangar donc eza na sima na ngai opusi mwa mokie eza esika e yango ebandi et puis osilisi église opusani mwa mokie ezali esika esuki donc lopango eza monene bazali koteka yango batango à vente car ndenge na bisara bino tobetara toujours masolo na ndeko abetela biso no masolo bandeko bayeba si seulement si tozosani bon bandeko na ngai libanda toujours tozobengisa bino bandeko na biso boza na poto toujours botonga nde kuna na poto te toujours boya kotonga nde na mboka na bino Congo po mboka na biso eza kaka fe ya koleka mboka na kuna esika boza awa toza toujours ka na carrière mpasa 1 tozolakisa bino toujours ka ba offre moko kitoko elengi mpona bandeko na biso boza kuna bolemba biso te bokita nde na mboka na bino boya kotonga awa esiko a toza na 15 mètres sur 25 toti yango 27 000 au débattre awa toza tya na sima toza nsima ya lopango na sima ya lopango ndenge bozomona ezali église eza pe na studio moko oyo ezali wana eza chambre salon plutôt ba souffler ngai eza na chambre salon moko eza na mama olobi eza combien de mètres sur combien eza 15 mètres sur 25 yango prix bobandi yango combien to bandi yango 27 000 au débattre 27 000 à débattre en tout cas na sur bandeko balandi wana bomoni penza lopango na biso ndenge ezaleli mama siko esko kobeta mwa lisolo bazosuka nango kombete esalaki bandeko na biso pe bayeba mwa mokie soki bosuka na bon esiko awa ndeko na biso abandi 27 000 au débattre azosuka penza na 25 000 nde azwi mbongo boye pa mona confinement te na ba covid et bozom delie 20 kasi bon eza lisolo 20 000 eza belé torbo yango te me ba ko solo la kapalité 5 000 wana ba bandeni ba koki ko kabolango ti bandeko na sur bomoni et puis boyebi en tout cas eza église ezali église nde baluaka espace oya monene o bomoni il y a 15 mètres sur 25 en tout cas tozo benga bino bandeko boza libanda bino batu bokenda kala en tout cas tozo benga bino boya ko investir na kati ya Congo Kinshasa en tout cas tozo benga bino boya kotonga boya vraiment kotonga souci na biso ezali boya kotonga bosela biso Kinshasa na lolenge o bino bo lingeleli. Ça continue toujours na kati ya carrière na passa ndenge bozomona terrain oyo et toza déjà na kati vraiment toza na kati eza déjà avant tenanda oyo ezali inachevé en tout cas eza terrain moko ya munene pona bino bandeko na biso boza libanda ya mboka car ndenge na bisara bino en tout cas mboka elengi tozokoba kosala mosala toujours vraiment pona na bosenga na bino na sire bozomona esika ba pelouse wana to pe ba fleur wana ezali eza esika lopango e bandi et continue ti na suka kuna ya ba fleur wana ezali limite ya lopango mama beta no masolo ba banzango kombe bazo suka
Bon, tozo bengisa bino ka bandeko boza libanda mboka bolemba biso te toza na posta na bino boya kotonga nde na mboka na biso lopangu o bozomona oyo eza 20 mètres sur 20 totia yango 22 000 au débattre soki pe mutamonani mobimba koki te tozo kata ngo 4x4 tozo kata 10 mètres sur 20 na valeur ya 13 000 au débattre. Mama sikoyo bon, soki mutu azwi mobimba tozo suka na 18 000. Sur bozomona vraiment le pan ndenge ezali na sur bozomona mama olobi prix nango pesa no prix nango penza ndenge prix nango mobimba eza na 22 000 au débattre. 2000 à débattre. Ils ont mesuré combien sur eza 20 mètres sur 20. En tout cas, ils ont terrain monene tozo tambola pour na toujours kolakisa bino eza penanda kumoko ezali inachevé pembeni na sir bozomona terrain vraiment ezali monene eza monene mama koto courant na ma eza. Bon, toza na courant na biso ya ABC DG Peli déjà toza na mai na biso pesa sur terrain eza te ondenge to banda koyoka banda kalo carrière kuna mai ezalaka te carrière kuna courant ezalaka te mais na minutes o déjà to koti toza na courant toza na mai carrière penze est déjà mouvement déjà eza lisusu ne to banda koyoka te mais toza déjà na mouvement vraiment makasi. Maman lopango eza problème ata moko te eza na problème moko te na kati ya lopango oyo. Ok, na sur bandeko balandi bomoni wana ezali toro na biso tozo koba toujours kobenga bino en tout cas toza vraiment na bosenga na bino na kati ya carrière boya kosala carrière na lolenge obino bolingeli ba voisin bazali eza bisika oyo eza déjà habitué na batu ba voisin bazali omoni ba lopango en tout cas ndako pe kitoko etongami déjà banda kwa bien ezotongama tozo benga bino batu bozali banda mboka en tout cas boya ebele boya kotonga Kinshasa lolenge bino moko bana poto ya solo bolingaka Kinshasa ezali en tout cas tozo benga bino yango pe kosala fierté na biso na kati ya Kinshasa. Esika sak o bozomona wana bazobenda bilili ezali esika lopango na biso ebandeli esuki juste na clôture wana oyo bozomona mopandi wana et puis ekeiti na ndako oyo bozomona wana ezali inachevé ti côté ya ba brique wana ezali esika na suka penza ya na sima ya ba brique wana donc esika lopango na biso esuki tobeta siko masolo prix ya lopango oyo eza ndenge nini. Bandeko na biso baza na mboka bapaya tozo benga bino boya kotonga nde na mboka na bino eza kaka fe ya koleka na mboka bapaya esiko a tozo lakisa bino eza 10 mètres sur 19 batia yango 15 000 au débattre eza na ndako ya 2 chambres salon bozomona na kati tozo sepela vraiment boya na mboka na bino boya kwenza kotonga pe boya kofanda pa toza na bino elongo. Ka mama bati yango combien bazosuka nango? Bon bati 15 000 au débattre biloko ba 15 000 au débattre tozosuka ka ba 13 000 bazimbongo toza ceux ozoka pe déjà mingongo mituka ndenge ezolekana toza kaka 0 mètre na boulevard. En tout cas, mbokelengi na kati la personnalité TV kande ne bisara bino biska nyonso oyo femme noire femme africaine astia kama kolona ezaraba place au batu déjà bazali na pene ezali na église néo apostolique na sur bozo kamwa ba tonalité moi ba son wana en tout cas eza église donc ezali lopango mo peza bien ba voisin pe bazali penza karande bozo mona moi basinga courant ezali en tout cas ezapé na clôture na yango déjà donc yo kolukara moyen au fongola porte na yo basinga courant na sir yango na bozomona pour ne pas demander encore est-ce que courant ezali est-ce que ma ezali donc courant ezali maipé ezali toza toujours ba place na bino bolinga kawana toza na carrière.
Obeta li solo, na etali ba mètres, ils ont mesuré combien de mètres sur combien? Bon, tozan a 10 mètres sur 19. 10 mètres sur 19, maman mikanda ezali. Ok. Te lopango eza ya problème te po ezaki lopango wa mobimba nyonso to kati ndambo to tekeli bandeko ya église ya Neo apostolique ndambo etikali nde yango pe bazokata nde bazoteka mopanzo bango moko pe baza sur place bandeko bateka baza sur place ya sur terrain esika lopango ezali. Soki mutu aye alobi ton mosusu nazali na 12 000 masole robe. Bon 12 000 eza ebele eza mokie te 12 000 eza ebele tokosepela kaka bakutana mosombi na moteki nde tokoyeba ndenge nini ya kokabola bango mpo bayeba ndeni bakoki kozwa 12 000 eza ebele akoki koboya mpe mbongo te. Wana na borne oyo bozomona wana ezali nsima ya ndako sima esika pe mesure na biso esuki na sur bomoni borne yango wana borne wana ekeiti na suki esika bomonaki sac wana to deposaki ezali esika mesure ya lopango na biso esuki en tout cas eza place moko ya malamu eza place moko ya bien ba voisin bazali na sur na ebisaka bino awa baninga bazotonga na sur bomoni pe ba voisin bazali ndako munene ezotongama pa ba voisin donc na bakwe nyonso ba voisin vraiment bazali tozobenga bino boya investir na kati ya mboka na bino Kinshasa Congo Kinshasa en tout cas boya ebele toza vraiment na bosenga na bino po Tonga Kinshasa ensemble Nabino. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission au Bolingara Trop, la personnalité TV et longo na votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce et contre pièce. Tozala kiwana na kata carrière non sira. Boza vraiment yako sepela, boza yako sepela parce que tola kisibino carrière ndenge ezali batteron ya bien eza na kata carrière en tout cas ba merci à trop na ba abonné nyonso la personnalité TV ba oyo baza ko s'abonner le plus en plus bazotala et puis vraiment ba merci à trop na balandi nyonso la personnalité TV et puis